Je suis très fâché. En tout cas, bato bolinga Sam Kazadi. Na lobaka mingité mais lelo il faut na loba parce que trop c'est trop. Nga na chroniqueur moko na lingaka buzobate. Place buzobeza na misu dans la lokolango. Naza très décis na comportement ya Mosaka oleki na TV okobera aventurier. Mosaka nga na sali émission na représenté nga na chroniqueur a représenté ka mututu. Même président de la République, Azalakana Malobatu, Alobakate, Alobaka, Apesaka porte-parole, Alobakato, Apesaka, Bato, Baza chargé à Kolobaka. Ngana a chargé ce qui message des alliés, Nazuaka, n'annoncé. Nakoki Goya, Moulou, Tena, un message officiel, il y a moi, ça, ouais, dans le baron, pas mal, net, Nangamo, Nandaku, Nalobi, Ngama Kamutu, Nalobaka, et Zalaka, il y a solo vérifiable. Pacho RFI, aux autres, émission dans Mosaka, Pacho RFI, Obera aventurier, Pacho. D'abord, le niveau étude au niveau monangate pas tu RFI. En tout cas, na ebité bachi au bozana ngo ya kofinga na aucun na fingi boy pas tu RFI ngabo ozorati na buzo babino. Pacho na itso pour la dernière fois. Donc ezala mbalasuka so yambi muntu na émission na yo otaka komonanga. Cho RFI ozobenga aventurier. Ngana yo na kozala aventurier. Yo za médiocre. Ozobenga aventurier, milliers nga la fréquentaka, pas tu refi, oko fréquentant hotel, Mosaka, ozobanga ki no yoben ogangelinga. Tu m'as appelé moins de 30 secondes, obi Sam Kaza dans l'année émission pata et Kati, olobi sauté. Ozobanga TV ogangelinga, Mosaka en quoi yo ogangilanga. Pour ngape, naza mwana ya BCBG. Donc na le ballon lelo ba tu ba ambianté. Na très fâché. Ngai na la BCBG na pour taper un plus de BCBG. Maison mère guéreza ma casse de BCBG. Nga na ya na courage nanga. Na ebisa papa chéri na salle émission 100% BCBG. Abouya maintenant. Donc na courage nanga na salle émission au total BCBG 100% BCBG. Yo Mosaka oza parmi bato o basala nga ba non c'est game makamwa wenge na ebe ngote ya maison mère ebe ngote non c'est game banda wenge kalavayo. En tout cas, nous sommes très décis. Bateau baza et puis c'est gars chef na yo oko bana sege bon te que non c'est gars de maman wengi ate ngana bi maison mère ko les gars c'est non on manque respect na chef après papa chéri là c'est gars oko ba bon te na c'est pas na moté en tout cas Mosaka je suis très décis na respect na pesa kayo o bera petit sem kaza di obenga ogangela en quoi ngana le seul chroniqueur papa chéri à part ma pangwaza nango banda kwa sanango na belle vie place à futaka 7500 € par mois. Mutu mote ya BCBG kinda kuna à part nga na kinda ka ba photo yango bo ba photo oyo Sam Kazadi et papa chéri place après ma belle vie wana place moi après maka alors sur la makoma bien nga na zala wana yo zala te hein à part ces gains et moi zala wana na ojenga no zala te OK le banana qui non landa bato la en tout cas je suis très déçu et puis pas tu refus OK bien aventurer au pousser Mosaka yo bien aventurer nga aventurer oh bo déconner besoin ba signification ma soutien. Pas tu refais médiocre mais au bien Sam Kazadi aventurer yo na que aventurer ouais Zanifai au combien aux allons na garde nord bon tout justement soit métro ligne 4 qui t'a la marcade poissonnier bandaka ko mata netso ya château rouge pour yango awatoza et ça entre marcade poissonnier na métro Château Rouge. Bandako Mata, en face, il y a un magasin Carrefour Market. En face, Batalana, pour mon drapeau, il y a RDC Congo. Pour mon Awatoza, et ça, on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Zanifai. Et l'autre, on est dit boum. Et ça, Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigol. Bonjour. Bonjour. Manigol. Oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est pas bon. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant qu'elle a évité tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il ministère, c'est pour y aller. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous, yaka, biloka, awa tout ça? Et c'est comme ce qu'on en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, so y awa, puis na biso ça na c'est pour capacité. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. So même carton moko. Doté le ka na benga gros. Donc, prix o eza awa, rien à dire. Donc, écart en moulay.
totika biloko ya mboka biloko ya bien ya bio tina yawa napesa mbongo na bapalia osala terreur nga nakoma kaka awa nazali na monene awa te Thomson 5 kg 13,90 non oh ngolo 5 kg 13,90 mama malangwa capitaine normal makayabu oyo ambassade oyo pembe bongo pondu oyo ya kini pondu oyo ya kini sibul na 5 euro omanawa fonatika nyawa omuna wa na ye libela awa ngai dero bitekute dero fumbwa carton fumbwa na 10 euro c'est du jamais vu yango nde makambo fait donc ça 4 Marcadi Château Rouge en face il y a Carrefour Market omona drapeau ya Congo RDC eloko makasi bon mutsambo pena mundu wala vida kisalaki ndenge mon frère tala ba prix komiki soko na yaka na donc na koti ya ngomela ngai Congo fake boso tolia biloko mboka na biso moko et puis tu drapeau banda wa drapeau ya Congo ba misi neti oyo ekomisa maibela mboka ya mai ya Congo bauti ba province bauti ba mboka mosusu boya kosaprovisionner po ba prix yango oyo yango awa toza Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde écoutez-moi oh ya diabète une année avant sous réserve yango te Bomba te posaka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer mama te longo ezobomisa biso na couple yango yo tout ok bio café et kosala biso nzoto elengi tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali nde tozoloko ta papier elengi ya Congo glodidi ya sika la mignonne la mignonne Tresimbelenga bro kata en tout cas bato bolinga Sam Kazadi na lobaka mingi te mais lelo il faut na loba parce que trop c'est trop nga na za chroniqueur moko na lingaka buzoba te place buzoba za na misu na longola ngo naza très décis na comportement ya Mosaka oleki na TV okobera aventurier Mosaka nga na sali émission na représenté nga na chroniqueur a représentaka mututu même président de la République azalaka na maloba tout o alobaka te alobaka apesaka porte-parole alobaka to apesaka bato baza chargé koloba balobaka nga naza chargé soki message ezali nazwaka na annoncer nakoki koya ngulungulu te nazwa message oyo eza officiel ya mwasi aweka nalobango pamba neti nanga mona ote na ndaku na lobi nga makamutu nalobaka ezalaka ya solo vérifiable Pacho RFI ozosala émission na Mosaka Pacho RFI obenga aventurier Pacho un d'abord na niveau étude au niveau monanga te Pacho RFI en tout cas na ebité ba jeu bozana nango ya kofinga na okena fingi boy Pacho RFI ngabo ozongati na buzo babino Pacho na ebiso pour la dernière fois donc ezala mbalasuka so yambi muntu na émission na yo otaka komonanga en tout cas buzo bolinga kino muntu afingi oyo afingi a répondre je crois et ozala mbana liboso pe ya suka ya koloba na sens o façon na okenango Pacho yo zo ya Mosaka zo ya azoloba abenga telefone akangelinga émission na sali boyoka émission ngo Sam Kazadi akangelinga bi mamozo lobo yebi valeur na yebi kilo na o ngabi okutana na mapata bi yebi mapata opana biso kose pe pana biso lobi na yo biso to kutu lobi no wati nie lobi akangelinga Sam Kazadi aventurier yo la na mamle molanda batu no wana aventurier mapata mtolo na TV kina boyi tous les deux wenge boza batu na lingite etale mama na bilo Pacho RFI ozobenga aventurier nga na yo na kozala aventurier yo za médiocre
ozobenga aventurier millier nga la fréquentaka pas tu refi oko fréquentant ngote mosaka ozobanga ke no yo ben ogangelinga tu m'as appelé moins de 30 secondes obi sam kaza dans l'année émission pata et kati olobi souté ozoba TV yo gangelinga mosaka en quoi yo ogangelanga po ngape naza mwana ya BCBG donc na lo ballon lelo batu ba mususu ba ngombiante na très fâché ngai na la BCBG na portape un plus la BCBG tangu maison mère guerre ma casse na BCBG nga na ya na courage nanga na ebisa papa chéri na sala émission 100% BCBG aboya maintenant donc na courage nanga na sala émission au total BCBG 100% BCBG yo mosaka oza parmi bato o baselanga promotion pour la émission wana pe émission na ndenge leka wana na ndenge na sponsor na ndenge kombeza yi makasi na tika émission wana pe papa chéri ye moko ebisanga sam na maele na yo ndenge oza liboso a Seguin salaka émission ya mabatutu ozana mona parler mais sala émission ya mabatutu alors ozo bananga sam kazadi landa bato landa kawana en tout cas mosaka je suis très désolé pour na yo na respect na pesaka yo soki o déconner na makambo o kenda wera na jibi na papa chéri pas otinda ote okomo kenda odela obenga aventurer na landa bato landa bato te moi je suis entouré na bato ya mbongo oyo ba soutenanga nga nazana ba Bernadette Masengo nazana ba Tete Ndai nazana ba Chosi Matata nazana ba Nicole Zaina Mvamba namba tu belé au bazaka simananga au basutenanga ozo bananga ke landa batu lobakana en tout cas mosaka je suis très déçu même pas taper ce message officiel au alobi ba maison mère depuis werake pototi siko mutu mongo tepe aoleka azofinga mais yo lingi ekende bongo yo fingi werason koto arrêtez ba lingi te mais yo lingi kaka ekende bongo batu wana ba besoin nango te papa chéri a besoin makambo la te papa chéri déjà asa papa chéri sakutu oleka oloba ofinga werato ofinga mampata papa chéri a besoin nango te papa chéri a artiste munene ya mboko o abeta ba œuvre tisi ko ezalaka ba Germando ba reto vexo azobeta ba concert ba $100 tisi koyo ala tina tekeno oleka ofinga en tout cas mosaka je suis très déçu na respect na pesa kayo obenga petit sem kazadi obenga ogangela en quoi ngana le seul chroniqueur papa chéri a pas mapango za nango bandako za nango na belle vie place à futaka 7500 € par mois mutu mote ya BCBG kinda kuna a part nga na kindaka ba photo yango bo ba photo oyo sam kazadi et papa chéri place à pe na belle vie wana place mo a pe maka azo sola makoma bien nga na zalaka wana yo zalaka te hein à part Seguin et moi zalawana na Roger Ngano zalaka te OK le banana ke non landa bato landa en tout cas je suis très déçu et puis pas tu refus OK bien aventurer au pousser mon saka yo bien aventurer oh bo déconner besoin ba signification ma msoute pas tu refus médiocre mo o bien sam kazadi aventurer yo na que aventurer tu décolles donc au lieu ka bato ndeboleka ke non pas tu as fini boy ou répondre émission oyo na sali ezambala liboso ya suka pe na loba na to ona loba oyo parce que bo déconner bino mbale so yaki pas tu refus loba ki mo aventurer na répondre te mais le quoi mosaka lobi ka gangelinga mosaka obenga nga la téléphone nga sam kaza du le nécessaire chroniqueur privé ya ba musicien nyoso Congo nazalaka bien na papa chéri moto pamba azala ba mbongo belé mituka tu ya sika oyo ba connaissance sika azala ngo mais ami benga moto pamba nazalaka bien na jibe mpia na moto pamba pe nazalaka na chaque fois air tout nazalaka na chaque jour so ndengina mona ye na komona ye sans audience sans bakalenga nazalaka très bien na ye pas tu refus ngata senga sam kaza di non ça total BCBG yo zaka wapi ngala bani makama BCBG na obuna makama BCBG zaka wapi pas tu refus tu ne peux pas te comparer à moi na maele au kokate donc yo okanisi ke no so finga o finga musicien donc so finga werason so finga fer so finga fali nde bato ba rotala non chroniquer et ateke no il faut finga wera pour papa chéri linga papa chéri la tina nango te jibem piana za da jibem piana déjà muto pamba donc aza akuna tina te oleka o fingile muntu alinga kutu bongo te à la droite donc on a droite au chroniqueur au ministère fanatique à mutu mo boye o finga bo walinga yo nga sam kaza dina finga faire pour fali linga to na finga fali pour faire linga nga na liaka na mise na ndako mise mote yango papa chéri apesa pouvoir wana bi sam kaza di oza chroniqueur moko ya maele makasi avani sanga boye na miso Seguin to vandi na ba Jidel abi sale miso ba tutu na omona vision za makasi pe lelo yango yo ngasa mkazadi nakendaka pas ko fiolo mide na mon fleury nakendaka et pas werason le roi de la forêt pe nake pas héritier Watanabe nake pas Fabigas nake pas Fali
yango bato akamo mais yo comment qui n'est pas héritier qui n'est pas qui n'est pas chéri parce que nga nazaka songi te na natina te na finga wera son pour papa chéri moto pamba alinganga to na finga papa chéri jamais nakoki kosala ngo parce que soki lelo pe naza sam kazadi eza pe pona papa chéri moto pamba pe pona ba mise tout oyo balasenga o bazoboka ke no sam kazadi pas tu refi okoki ko se comprendre nga naza responsable na la famille ebele oyo nga ils en charge nanga pour la site no muke ya ba abonné oyo singa ba abonné de o mondirait comme Nicolo o bien aventurer nga nous aventurer aux responsabilité aux responsabilité aux aventurer donc yo ko aventurer aux médiocre donc médiocre no ba toi médiocre c'est toi tu es un médiocre t'es pas plus intelligent moi je suis plus intelligent que toi Pacho. Moi j'ai fait mes émissions normales classiques. Non. Guerre oya Mosaka. Ya placé à Mosaka, Banina, Nasagara. Le seul chroniqueur na Congo na Kinshasa. Oyo azoki parole na ya Tomoli, nga Sam Kazadi, na Lobeli Sankara. Nalobeli Mosaka, nalobela kiyo, donc au télé qui fait émission na lié on mona kiango. Pe na joué émission na tindelango Werson. Na joué émission na tindelango papa chéri motopamba, papa chéri asepe nango. Mercredi pe na zaki na le palais, tout ça qui bien. Werson pe asepe nango. 2 jours après na voyage na aéroport, na kindaki na aéroport, bon moni c'est l'interview na aéroport Werson nga. Alors, donc papa chéri na jibé bien na baza, papa chéri na Werson bazal ba camarade oyo. Il y a depuis kala baibani ba point fort ba point faible jamais atanga na awalelo na finga werason boye ne papa chéri olinga jamais pe werason na koto yo papa chéri non ba camarade donc et le côté ça qui no e kabola bon parce que bana bango batanga ba école moko batanga ba école moko ba donc so ba ekini ba kutana ba ensemble wera na jibe ba famille oyo munene oyo donc muto kabola bango jamais. Le bas nzambe peut-être liwa ekabola bango mais jibena wera baza ba camarade ya makasi alors nga na boye ko kota buzuba oyo na bengisa Mosaka aya na émission nanga afinga wera son afinga mapatanga pe na pesa mikoka bo jamais na télémeleki ngo parce que na le nécessaire na parents responsables na lingai buzoba na te parce que bato poto balembi buzoba bana tina te ba yoka ba bêtise ya kofinga non Sankara leka afinga papa chéri motopamba Mosaka yo leka ofinga mapata oyeba mapata kala tout ça bato ala besoin nango te bato ala besoin de musique papa chéri sobeta ba concert kitoko lobelango bal de match ezoya ka mingi te ba chanson kitoko ezali lobelango o le besoin ba promotion te okomika ka kofinga non bato ala besoin nango te en tout cas soko zoinga mabe na makam oyo na telemeki yango parce que eza juste pe papa chéri mo motopamba vie na nga ya kati asepelaki nango so asepeli nango te. Mais on dit que non, ça très bien à papa chéri, très bien à Werason. Na oui qu'on a bon te na ya songi presse talakutu. Bilo quoi les si là déjà. J'ai même piano ayoka trop à musicien. Aibi matolo, aibi que non monto. Azoya pour asenganga, azoya boma pour azoya loko. Ba musicien ba lemba déjà, ba jibe ba werana oyele lo mobo ke non senganga. Zoka moi 50 kende. Na chroniqueur na ba chroniqueur komika songi pas o ba kino sa maza aventurer na aventurer ya mbino franchement musala bo sa ngusubiente na ko sera kaka to la kisara ba preuve na biso otanga boye to la kisara boye. Est-ce que toi tu peux faire une émission en français du début jusqu'à la fin tu parles en français, tu peux le faire. T'as déjà présenté une émission en français du début à la fin, tu peux pas le faire. Tu es là botala bandi. Toi, tu peux présenter des missions en français du début à la fin. Est-ce que tu peux parler en français? C'est pas normal. RFI, tu m'as énervé. Et puis, peut-être en répondant à les sauter. Aux médiocres. N'a pas chroniqué tout à Congo. Aux médiocres. Je crois bien à Tindaki audio wana. Donc, en tout cas, Sam Kaza dit le nécessaire. Na lobakate na lobaka no na roya na internet awa pour na kolongola buzoba parce que internet komeka buzoba o afingi o bato na poto balanda biso baza besoin ya message eleka ya ngonga na yaki na message idéologie nanga eza
ko promouvoir ba musicien nyonso o ba yebani de papa chéri na ba musicien oya sans exception et pas papa chéri et pas ouera son partout yango nga sam kazadi na tamolo la sécurité te na la place na ponara te na ki boye ba robetanga jamais na ki na la zamba na koti boye mutu na koti téléphone nga normal na bimi na ke pas faire ndenge moko na ke pas fali na ke pas jibe mpia na papa chéri mutu pamba ça ki ba mutu akangela rapporte parce que nazara bien nazara songi te net ba journaliste oya ba songi ba médiocre net pas tu refais médiocre donc il faut bomba au finga pour kasi papa chéri olinga papa chéri na tina te oya au finga mutu ba linga jamais grâce à mkaza du le nécessaire que je suis nayaki na musala oyo pona bato ya mayele pe bavanda batala boye ba moni que émission normale mutu azoloba pas ezaka mamo ko finga en tout cas message oyo na pesengo donc précisément na pacho RFI na Blanchard Moussaka oloba ke non sege makamwa wenge na ebe ngote ya maison mère ebe ngote non sege banda wenge kalavayo en tout cas naza très décis bato baza et puis sege za chef na yo oko bana sege bongote ke non sege ne mama wenge ate ngana ebi maison mère ko le ga sege non o manque respect na chef après papa chéri za sege oko ba bongote na sepel na ngote en tout cas respect za respect petit na yo aza petit na yo mais na média bu na TV na kokite na ya na benga ono petit na nga cadet de la presse non respect eza mutuel to mo benga na petit wana eza bien te to respecter musala po to ba responsable netinga na responsable ba te belé ba dépendre kapé ba vivre sima nanga ba mona ki non ozoya o benga avancer na TV ba oseka yo en tout cas keba pacho RFI keba lisusu jour mera donc oyambi muntu bo sali ba je bo sali kono ota comme nanga na ko s'en charger na yo parce que calme nanga et l'accès que non net na yu mamu na plus liboma ko le gabino tout mais ezaka nanga te na finga na tongaka en tout cas merci mingi na bino tout bolanda ke linga Congo sam kaza de le nécessaire ndenge bolinganga il fallait kaka na répondre parce que so fanda trop kiba ba mono yu mamu bo ngala mobali na mobali moi cité na chroniqueur ya mobali bo senti que na mobali na moi cité oyo peut-être PD mo boye okendaka o raconter n'importe quoi en tout cas merci mingi na kitina se na pesi merci mingi na bino mutu bo soutenanga soki na mataki boyezaka pona kanda makambo jibi na wera et c'est la polémique on est zonga ajouter yango mission na ngai ezalaki ya kotelemela makambo ngo mosaka afinga papa chérité et mosaka afinga wera santé sankarape afinga jibe mpiana te parce que ba leader et loko na nga na telemaki yango na boye ko inviter bango na ba émission na nga pour ba finga na sali mabe tout na sali bien pe maman pasteur aboyi moi ça wera aboyi alors obi na ebi mampata te OK quand nous avons une émission, nous avons une photo, on a pas il y a une semaine passée, nous avons une comme ça, au monango, au salle émission, au lac sango. En tout cas, tout mi pèse à respect. Musique, il faut tout mettre en musique et qu'il y ait des bossos. Mangwa polémico et la tinate. Merci mingi na Magi Massanka. Magi Massanka na Bruxelles. Camarade, il y a Élysée, Madame Élysée P. na Gina Okito, sans oublier Blandine Kila. Merci la tête de Tendai, Maboko Bonko, Maboko Cash, choisi ma tata, P. David Louteti, Bionné Bosutinanga, Bionné Opesanga, conseil bien. Le président, tous les présidents Fafon Longa. En tout cas, ceux qui parole ont vexé, il fallait appeler sa message parce que le message biso a connu cœur et les gars à la caméra boye. Donc bateau bolinganga boye belinga na respect na zaka bon mais il fallait quand même n'adresser médiocre wana oyo alinga ki a déconner na komonanga. Joël Basunda pe na États-Unis a benga bisam. Ba finga yo boye c'est pourquoi au sel nini. Joël Basunda na États-Unis na musika yekutunda a bisenga na ba monter. Alors il y a on à répondre pour nos fanatiques n'a pas ébélé na internet. N'a plus de 40 000 personnes au bazar abonnés au batala rasam kazadi. Plus de 100 000 personnes au so émission Koti batala anga. Ba vie on a ça la pas au refi au ko ça jamais en aucun jour. Je suis plus intelligent que toi, plus beau que toi. Hein? Au ibi ko le baté. On appelle vilain type. O le kingate na leki on a tout. Nana défaut mon côté d'accord nanga, nana ba bien, naza bien. On comprend donc oyo egolese bango peut-être ba bolimbisanga donc ezaka pour nous répondre bateau balinganga te
Merci na Mika Badiende, merci na Nico Mokonzi, le caméraman professionnel. Merci na Tracy Melenga promoté Mayagoudi Yasuka la mignonne. Merci na Jimmy Chauve Congo Tchèque, Trinka Moulamba, un Belge de moins en Belgique de plus au Congo. Merci na Ursula Kabengele, camarade ya Patricia Konde. Merci na Popol Bumba Bloubar. Merci na Ali Karim 360. Élysée Madiam, Magui Massanka, Élysée Madiam, Magui Massanka, Élysée Madiam. Merci. Et à la prochaine. Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.